Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Ada Ilunga asengi lisungi pas possible, asengi lisungi na communauté na biso bandeko, asengi yango na mawa makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino tonton Ilunga lisusu. Il y a pas longtemps, na salaki mo émission na ye concernant ma prophétie oyo ebimaki. Siko ya lelo pe eza mwa makambo mosusu bandeko azana message oyo alingaki apesa surtout batu nyonso oyo basepelaka na ye. Batu o nyonso balingaka ye. Avant to banda kandenge zalaka nalingaki nanu na encourager batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota surtout na chaîne Nabiso, chaîne moko ya kitoko makasi, chaîne moko ya bana nzambe, chaîne moko ya ba conseil na ba toli totalement impossible. Zalaka bongo donc on sait na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche des notifications pour recevoir les nouveautés surtout de notre chaîne. Aimez la vidéo bandeko bo sala pe ba moi commentaire et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour. Toko se makasi. Bandeko ebele ya batu toyebike tonton Ilunga plutôt azalaka comédien na biso star na biso ya munene surtout ya mboka na biso ajwaka kitoko makasi azalaka pe na chaîne na ye azalaka pe na groupe na ye azo formaka pe batu ebele batu toyebi ezala batu mosusu toyebike landaka mingi ba théâtre peut-être ba yebi te aza comédien moko ya munene ya mboka na biso asepelisaka ebele ya batu et puis azalaka tonton moko azalaka calme azalaka posé et puis azalaka totalement poli côté wana penza za mutu boko a respect makasi respect penza omona ete ke o biloba loba o ikendaki o ezongaki o afingaki o boye boye te siko tonton na biso ayeli biso na message moko ya kosenga surtout lisungi epai ya batu epai surtout ya bafan na ye epai ya batu o nyonso basepelaka na ye o nyonso penza balinga ye yango ayaki kosenga lisungi toyebike eza na batu ebele omona atazo passer ba moment difficile a préféré na ye a garder silence car le jour oyo makambo kokwela ye soki ya mabe na niveau ya ndenge nini do moni muto akomi koloba si je le savais wana déjà ezalaka moi trop tard mais pona ndeko na biso alobi te na ozela na ngate na ozela te vomie na ebisa na nga batu soki eza na batu oyo nzamba kotuta mitema na bango basunganga soki eza na batu mosusu o ba oloba te ke na to sunga ete ba o bazalaka o babandi ko juger ye bango moko kaka na nzambe bandeko problème eza ke ebele ya batu tolandaki biographie ya tonton Ada Ilunga mama na ye abandaki ko vivre na Angola asali na Angola donc séparation ya ye na mama na ye basali séparation moko ya 19 ans babando mona na te jusqu'à ce que mama na ye ayaki ko décider alobi te na kende ko vivre na Kinshasa nde mama na bango ayaki kin tango ayeko yaki mama na bango akomaki ko bela ya kandenge zalaka mwa ko bela ebandi jusqu'à ce que tonton Ada lobi te za mama na nga na za na posa azala wana ta soki aza musika na nga mais na ebike mama na nga aza en vie na ebike makambo nyonso ezokende nango bien. C'est ainsi que tonton Ada amemaki mama na ye na hôpital. Tango amemi ye bandeko je m'excuse. Tango baye komema ye na hôpital bandeko na komema ye na hôpital wana de baki basali ba examen
basali ba examen nyonso tango ba résultat ye kobima ba ye kolobaki mama na ye aza na problème ya motema. Il faut ba traiter ye au plus vite possible. Donc ba traiter ye. Ce qu'on a traiter ye ba kisi ba makambo nyonso ba sengaki ezaki mwa mbongo ebele makasi. Alors tonton Ada atali poche na ye bandeko na ye mosusu ka ndenge ezalaka batie mwa quelque chose même mbongo wana ezaka muke. Ezaka muke ezo simba te pona ba traitement ya mama na ye. C'est ainsi que ayaki ko sala ba émission ayaki vraiment ko lancer message. Alobi ke na message na ye oyo alobaki ke mbongo azoluka mbongo azosenga epa ya bato basunga ye eza teke po asomba mituka to asomba bapango to asomba bilamba aza na posa mama na ye abika yango asengi na bato oyo nyonso tu ya motema malamu basoutenir ye basunga ye po ke mama na ye abika mama na ye azwa traitement ya malamu yango vraiment message bandeko apesaki toyebi ke eza na bato mosusu baolanda ba émission wana baotala ba interview wana baobando fingaka tonton Ada parce que ebele ya bato bakanisa ke ba star na biso bazalaka na ba mbongo pas possible eloko il faut toyeba bandeko bango pe bazo se rechercher na vie quand ndenge biso nyuso tolamukaka na tongo ke musala fin du mois bafuti yo bango pe ezala bongo donc musala basalaka ezande musala na bango bango pe bazobunda bazwaka baba mbongo facilité bazwaka ngo te bandeko bazobunda kezana ba mois mosusu peut-être ba revenu ezaki nango ebele te moyen azala pe na mbongo ebele ezate eza pe na ba mois mosusu peut-être nzamba sala ki grâce et simbi gloire au Seigneur eza pe na ba mois mosusu kao nde kao mbongo malonga ezate yango ayeko senga na public na biso ayeko senga na communauté na biso toyebi ke eza na batu oyo soki bayoki likambo oyo bakolingaka basunga bino moko boyebi tonton Ada Ilunga azalaka na page na ye ya Facebook kuna kutu nde azalaka active parce que soki tolobi ke topesa numéro topesa te numéro ya star bapesaka ngo ka dans les vides boité na page na ye ya Facebook soki bokeka na messenger bandeko bosolola na ye très bien sans problème bosolola penza na ye bosolola na ye kitoko pona kosunga ye soki boza na posa kosunga ye bandeko mosusu kosunga ezala kaka te il faut kobimisaka ba mbongo il faut kosala ka boyeboye te kosunga mosusu ezala kande ba prière soki ozwi likambo ya bongo olandi émission na biso yebi ke mama ya tonton Ada azobela azo souffrir na maladie ya motema okoti pe kosunga tonton Ada na ba prière okoti pe na ba prière tango sambela kotie pe mama ya star na biso Ada na ba prière oyebi Nzambe asunga Nzambe abikisa ye wana pe ezaka lisungi ya makasi kutu na lobaka ngo chaque jour kolekata bambongo tolobaka chaque jour la prière ne tombera jamais c'est vrai prière bandeko etikalaka prière la prière ne tombera jamais la famille bokoki kosunga ya ata na ba prière bandeko ya mosusu pe bokoki kosunga ya ata na ba encouragement na ba message d'encouragement plutôt botindeli eka na ba messenger ba mwa message moko ya bien message moko eko réconforter ndeko na biso e opesa epe makasi na minute oyo tala kaka soki mama azobela surtout bana mibali balingaka ba mama na bango mingi makasi bana mibali bazalaka penza na affection ya ba mama na bango pas possible surtout na minute oyo moi message otindeli ye moi message ya ko encourager ye ya kopesa ye surtout makasi ke mama kobika makambo nyonso okende bien en tout cas erosunga ye mingi makasi mingi penza makasi bandeko mingi erosunga ye alors tonton na bino aye kolele pa na bino aye kolela aboyi na ye ko garder silence te aboyi na ye koloba te ke non naza nango nako sala nga moko te atali ba poche na ye eza limité bambongo basengi baozala na posa mbongo ebele yango aye na communauté na biso pour que tosunga ye bandeko tosunga ye toboyi na biso lobi makambo moko boye ekwei epi tukomi koloba soki ata te soki ata te
le moment est là. Yo moko pona nzela nini okoki kosunga ye. Yango bandeko bosala partage ya émission oyo pour que ekomela batu mosusu. Parce que toyebi ke za batu mosusu bazaka penza na ta wana te akokota air nyonso ba YouTube. Omona batu mosusu akoti lelo lobe naza na ngai ya kolemba. Na okota ta lobi kuna ba video yango pe ya sika ekota kanango chaque jour. Okota nango air nyonso. Siko mutu peut-être kazaki na ye na ta na journée te akendaki musala. Azaki na temps kolanda ngo te. Siko tango yo kosala partage otindela ye pe tango akotala natala nanu makambo nini problème nini akoti pe azui pe message peut-être omona Nzambe akotoucher pe motema na ye aye pe kosunga tonton Ada. Donc batu mosusu ezala mwa bongo donc bo continuer kana ba partage bandeko. En tout cas to sepela mingi surtout na ba partage na bino, to sepela mingi na musala ya kitoko oyo bosalaka. Que Dieu vous bénisse la famille abondamment. Bandeko moi toli kandenge ezalaka en passant surtout pona makambo oya kokaba. Lelo ebele ya batu balinga lisusu kokaba te. Pourquoi? Parce que ebele ya batu bazwa ba déception ebele na vie. O na pesaki me batu wana tango Nzambe apambolaki bango babosanaki biso. Yango mona mutu mosusu aboyi na ye kokaba lisusu. Ndeko nanga place nyonso zolandanga. Ezalaka na secret moko ya vie, secret ya kokaba. Bandeko yaka na bénédiction ya makasi. Eloko nanu wa liboso oyo il faut toyebaka eza que la main qui donne c'est la main qui reçoit. Et puis eloko ya mibale oyo il faut toyeba bandeko. Eza que loboko oyo epesaka. Mutu o plutôt to pesaka. Azande mutu oyo kozongisela biso te. Ezala bongo te. Okoki na okopesa camarade na yo moni camarade na yo azo souffrir makati, azo passer ba moment terrible, ba moment moko pas possible. Azo souffrir na niveau moko ata ya kolia oyo zo zanga. Yo ke osungie. Mais na tour na ye Nzambe eko pambola ye. Peut-être na côté na yo komi ko chiter. Ya ko se rappeler na yo te. Ye pe omona Nzambe ko toucher motema na ye a aider mutu mosusu asunga mutu mosusu. Peut-être mutu oya ko ya en aide epai na yo. Eza kutu peut-être mutu oye bakate, mutu oyo sunga kite na vie na yo mobimba. To ba parents na yo basunga kite. Omona mutu wana ndi aye pe na nzela na yo ayoko sunga yo. Ebele ya batu ezala bongo. Donc ndeko nanga situation to circonstance et empêcher yo te kosunga batu mosusu et empêcher yo te. Mutu apesaka bénédiction ya solo ezala Nzambe. Et surtout tango zo sunga mutu, tango zo sunga batu, fais-le avec ton cœur. Kosala ngo te pour que batu nyonso bayeba te. Fais-le avec ton cœur. Ton cœur na ndenge nini osalango ozo lobango epa ya batu te. Etikalaka na motema na yo. Etikalaka soki ezalaki bino yo mwasi na mobali bo osalango. Etikalaka entre bino kaka mibale na mutu oyo boyedaki. Soki kokozala ke deti tomona na batu mosusu omona soki asungi mutu il faut communauté mujima communauté mobimba eyeba. Quartier mobimba eyeba. Église mobimba eyeba. Wana kutu bénédiction ezongaka te. Parce que wana eza c'est comme si ozo sala kivantard. Mais tango ozo sungaka mutu, ferme aussi ta bouche. Koloba epa ya batu mosusu te ke moni batu wana ti baliaki lobi. Nga mutu na yedaki bango te. Nga mutu na sungaki bango te. Basala bongo te. Basala bongo te et puis kozala wana te ke ozo s'attendre na retour na bango ke ta na yedaki bango po il faut basalela nga bongo. Ezala bongo te. Wana penza oko enjoy bénédiction ya Nzambe te. Et oko enjoy penza bénédiction ya Nzambe te. Nazo betela bino awa ba masolo moko ya bien makasi. Eza na ndeko moko na yeba ki bandeko. Ndeko wana apasaki ba moment moko difficile pas possible. Ba moment moko ya mpasi, ba moment moko ya makasi. Bandeko, Nzambe ayeko sunga ye, ayeko zwa musala. Ayeko sala ke
tango aye kozwa musala ye kokutana pe na ndeko mosusu azopase ba moment difficile. Ndeko wana komi kaka fin du mois omoni bafuti ye asombi baprovision ya na ye ya ndako ake pe apartage na ndeko wana mosusu azogardaka na ye azolobaka epai ya mutu te. Mobali na ye azalaki en voyage place pe mobali azalaki bandeko vie ezalaki ya kobunda pas possible. Vie ezalaki ya kobunda na niveau moko bokondima te. Siko ye koto oyo afuti ndako asombi ba provision akati katikati akepe apesi ndeko mosusu. Soki pe akutani na mutu na nzela ka ndenge bato basenga ba mbongo. Mosusu omona ka moteme tuti ye azalaki ka na mbongo asi atie deja ya ba transport soki ya mwa mobimba. Omona ka longoli apesi mutu wana. Asali yango kaka 2 mois ya pambo. Bénédiction na kote ya mobali na ye efungwami. Mobali akutani na musala. Abando kende musala akutani na nini? Na mundele moko abando kumba mutuka moni ye ka boye. Atelemisi mutuka bandeko. Akomi ko solisa ye. Mundele wana lobi na za na entreprise na nga boye. Makambo oyo esalami ezalaki na Amerique. Deko mobali na ye azalaki na Amerique, mwasi na ye azalaki na Congo. Bandeko somo ayebisi na za na entreprise na nga boye nazoluka mutu boye. Mais mutu oyo motema na nga penza etuti eza nde yo. Papa wana alobi papa alobi na mundele ki oyebi nga te. Et puis musala ozo oyebisa nga na yebi na nga yango te na sala jamais na biloko wana te. Tala niveau d'étude na nga na sala boye. Mondele wana alobi te na omema yo na classe nga moko na ofuta ba mbongo classe na yo. Ba makambo nyonso tunga moko na osala ngo pour que yo ozala na poste wana. Et c'est sûr bandeko après 2 jours kaka mbala moko papa wana akoti classe. Fin du mois malgré classe azokenda ka mundele wana nde azofuta classe wana. Fin du mois pe papa wana bazofuta kaye. Bazofuta kaye jusqu'à ce kaye ko silisa ba classe na ye akomi ko sala musala wana aye ko bengisa mwasi na ye na bana. Bandeko wana nyonso secret ya nini ya kokaba. Mosusu ba bénédiction na biso ezaka ya kokangama ba bénédiction na biso ezo bouger lisusu te pona nini kimutema mabe pona nini kotala ba déception ya mokili kotala oyo batu balobeli biso après kokabela bango oyo batu bakomi ko juger biso après kokabela bango yango lelo ekosala ki batu mosusu bakomi na ba mitema moko alobi na kokaba lisusu te mendeko nanga kotala wana te. Kotala wana te yo kaba na mutema na yo moko. Kaba tango to kandenge ba yebisaka biso na Bible. Tango zo kendo pesaka offrande na yo. Zala na esengo. Zala muto ko seko zo kende opesi pe offrande na yo. C'est de la même façon. So ki zo kaba mutu zala penza na esengo. Ko kaba mutu te ki mutu okutu na opesa ye eske lobi ya ko se rappeler nanga te. Ko mirimire te bandeko. Ko mirimire te. Zambe alola amona ka sacrifice nyonso oto salaka na se ya mai ya na se ya moi. Kokaba bandeko ezalaka na ba bénédiction ebele. Ezana ba bénédiction ebele, ezana ba témoignage ebele, batu ebele basalela bango ba témoignage. Yango na yaki penza lelo pona ko encourager ebino. Na émission to sali na interview ya tonton Ada oya sala kitango na landaki yango en tout cas na lobaki te. Bamaka mususu photo ya kantenge famille to solo li kandenge zalaka ezana ba biloko mususu to yekola kaka na koloba boye tango mususu landika émission bamaka moko boye peut-être obandaki ata komona yango te obandaki ata kokanisela yango te mena ko solo la ka boye na okota kana ba émission moni mo makambo mususu lobi makambo yo ainga pe na meka omeki pe esimbi zamba fongoli pe ba porte ozalaki ya kokanga eza ebele ya batulelo. Ba bénédiction na bango jusqu'à présent za kaka ya kokanga. Pourquoi nzambe apesi yo ka muke na yo wana ozo koka kokabate muke na yo wana eza ka ya yo moko na bana na yo na mobali na yo. Bandeko tutu na nani lelo oyo combien ya basi ya mabala o ba se rappelaka na ba belle famille na bango na lobi belle famille na Monica belle mère na beau père. Totiana no basemeki à part parce que toyebi ki basemeki baza ba jeune bango pe ba osala ka misala sikoyo ba parents o ba botelier mobali ba parents o basali ke mobali na yo azala ba papa wana est-ce que o se rappelaka na bango
to ezalaka na famille na bino parce que lelo eza na basi ebele omona makamnyo soka mama na biso omona makamnyo soka mama na biso papa na biso mais jamais aloba ta mama bokilo na yeke mama bokilo moi liputa ata ya $20 yangoyo moi $10 yangoyo basi ya mabala combien basi basala abongo chaque fin du mois kaka bafuti yo ka ndenge otindelaka mama na bino lobi na tindela pe mama bokilo na nga basi to bongola mitema tozala mitema ya kokaba tango opesa mama na bino kanisela pe mama bokilo na yo bapapa pe eza na bapapa mosusu batindaka bambongo na bakunzu omona papa azotindelaka famille na ye mbongo azotindelaka mama na papa na ye mbongo chaque fin du mois mais famille ya basi atindaka te il faut mwasi abunda ye moko soki na bambongo ya baprovision mpona kotindela famille na ye eza na bapapa ebele basala bongo devant mwasi na ye akolakisa comme si mutu moko boye atindaka na ye te me na bakunzu wana azotindelaka baparent na bango bapapa ya bongo ya kokabaka bongo Nzambe apambolaka nango te soki boza en couple mwasi na mobali bino nyonso bovandi bobimisi mbongo bolobi mbongo oyo totinde pa na bino totinde pa na biso bomona pe bénédiction ya makasi ekokota na couple na bino ezala bien te ke baparent bakomi kosenga bino mbongo wana ilisusu eza bénédiction te baparent oyo babota bino bokaniselaka bango chaque fin du mois ata soki chaque fin du mois esimbaka te bovandi ata mois 3 mois quelque chose na ane mobimba boti ata oketo bando tindela baparent na biso ata 3 fois ka na ane osimba batu mosusu bazela 4 décembre le 25 wana nde baotindela baparent na bango soki $20 mais bazala bambongo bango bazoliaka bazolata surtout communauté na biso tolela kolata griffe nde griffe mais baparent na bango bazosouffrir makasi omona bana mosusu kutu batie kotala baparent na bango ka ndenge bakendaki ndenge baozonga et puis na makanisi na bango tango bokende pa na bango baparent balambela bango biloko akolia baliaka mais bango bakendaki ata na eloko te eza ya pasi communauté na biso la main qui donne c'est la main qui reçoit donc tozala vraiment na mwa comportement wana bandeko ya kokabaka muke Nzambe apesi yo longola pe muke osunga ata soki eza baorphelin ata soki eza baveuve ata soki eza baparent na yo sunga bango eza bénédiction ya monene ezaka secret bénédiction moko ya makasi vraiment yango message tonton Ada ayaki kopesa mama na ye azobela bandeko aza na problème ya motema aza besoin na lisungi aza na besoin bato basunga ye aza na besoin bato basoutenir ye ata lipoche na ye ezokoka te makoki eza te yango aye na communauté na biso yango ayaki ko lancer message bandeko place nyonso bozwama tango place nyonso kolanda ka émission na biso bosala ngo partage bandeko soki Nzambe atuti yo na motema ke na sunga tonton Ada kota kaka na ba nini na ye page na ye ya Facebook kota na ma Instagram na ba messenger plutôt kuna nde bokoki kosolola akopesa yo orientation nyonso ndenge nini okoki kotindela ye ndenge nini okoki kosala soki pe oza mutu oyo sambelaka tia ye pe na ba prière tia mama na ye na ba prière Nzambe alola pe akopambola yo ezalaka bongo mwa ba message d'encouragement pe erosunga ye mingi makasi yango muke kaka tolingaki to partager na bino chère famille alors tokomi vraiment na mwa suka makasi ya émission na biso bosalaka ba partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye et à la prochaine.